Mbote bandeko balandi le lundi le 15 novembre 2021 tozomi bongo awa na nkamba iluselimi ya sika tozali kokanisa bongo 19e édition ya le 15 novembre milulu epesamela na bana ya banganga nzambe ya mokili mobimba ya komataka bongo na nkamba mpona mabondeli mpe misala nde na yango tokolanda maloba ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani oyo apesaki na bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Place pour gardez-vous pour les saluts. Salut. Exercice. Marche. Kombo na tata mwana pe tata molimo centre Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Association des enfants des pasteurs kimbanguistes à Epeki en sigle. Maloba ya bana banganga nzambe epai ya tata na biso papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo. O kombo na tata mwana pe molimo santo. Papa yambo tozongisi matondi likolo ya matondi epai na yo Nzambe na biso sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe molimo santo na ndenge obateli biso uta le 15 novembre 2020 Kino Mokolo Moalelo Moa le 15 novembre 2021. Topesi yo lisusu merci na ndenge ozali kobatela biso kati na lisanga ya bana banganga nzambe. Oyo ekokisi jour pour jour 20 ans d'existence uta okelaki lisanga yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani 20e anniversaire na biso ezali kokokana na 20 ans ya bokitani na yo na kiti ya bokonzi ya lingomba. 70 ans ya kobotama na yo ya mbala ya misato pe ezali kokoincide na mobu ya centenaire. Elikia na biso ete fete ya lelo ezali likabo ya ndenge mosusu kati na biso. Na yango papa Simon Kimbangu Kiangani topesi yo lisusu merci. Pambate maye osalela kabiso mikolo na mikolo eleki minene na se ata. Na mokolo moye biso bana banganga nzambe tokanisaka pasi na yo Nzambe na biso tango lataki nzoto ya papa Diangenda Kontima Joseph. Elongo na basali na yo oyo tobengi banganga nzambe. 15 novembre 1952 na avenue Maluku numéro 120 na commune ya Kinshasa, précisément na ndako ya tata Kinyuka nsia bamfumu Alphonse. Papa Diangenda Kontima Joseph akendaka ko rendre visite epai ya bokilo na ye. Subitement papa Simon Kimbangu abimelaki ye pe apesaki ye ba instruction ete okokende na mboka tiela kasi kuna okokutana na likama na nzela
okosala accident pe okokufa nde na émotion ena ezwaki papa Diangenda Kuntima ebongwanaki mutoki na ye ekomaki makila. Biso banso toyebi na bokebi accident ya lukulu na Kunda Masango. Papa Diangenda azalaki accompagné na batata na biso oyo tobengi banganga nzambe. Na yango biso bana banganga nzambe tozwa conscience tomipesa na ntina ya mokolo oyo pamba te batata na biso banyokwamaki mokolo wana ezalaki mpasi pona papa na biso papa Diangenda Kuntima Joseph pe batata na biso banganga nzambe. Tozali na pasi ya komona ete mingi kati na biso basili kolemba nzoto pona misala ya batata na biso. Mingi pe basosoli nanu te mokolo ye ete bana banganga nzambe tozali ebele tozali ya kopanzana na mokili mobimba. Esika lingombe ezali na ba mouvement association service nyonso kasi bazali kotala lisanga oyo na mosika. Soki banso tomipesi lisanga oyo ekoya monene pe ekokende mosika pamba te epai na yo tata nzambe molimo mosantu impossible ezali te. Nzambe na biso na mokolo oyo le 15 novembre 2021 oyo ezali milulu na biso ya bana banganga nzambe na mobu ya centenaire tosengi obeta ngonga na mitema ya bana na yo baya kosangana na biso po ete tosala mosala elongo. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani opesi biso bana banganga nzambe mokumba ya kotonga ndako villa moderne na kati ya nkamba ya Luselemi ya sika. Kasi maboko ya bana na yo ezali ya kokauka. Tosengi opambola biso tokokisa elaka ya botongi ndaku na nkamba ya Luselemi. Soki totongi ndaku esili nzambe na biso osepeli nde biso tokozwa mapamboli. Papa Simon Kimbangu Kiangani tala mokili ndenge eningani batu bakomi koluka koyeba yo nzambe ozali esika nini. Na tango oyo pe kaka moyini satana akotisi mabe mingi kati na mokili kati na biso bana banganga nzambe ezali na biso tokomi koye kisa yo nzambe soni. Na etamboli na biso ezali pe kopesa batata na biso soni. Na yango tosengi olimbisa biso tolata molato ya sika po tobundisa pe tolonga misala ya moyini satana pona mokolo masuka tosepela kati na nkembo na yo. Biso tozali bakitani ya batata na biso. Soki makambo nyonso ya mabe ya mokili ezali komona na kati na biso bana banganga nzambe tokosala mosala ya batata na biso lolenge nini. Nzambe na biso salisa biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso toyebi yango ete moko te akoki kopesa kimia na kati na mokili bobele yo nzambe. Tososoli ya solo ete ozali nzambe molimo mosantu oyo mokili ezali koluka. Totie elikia na biso epai na yo. Kimia oyo tozali koluka ezase na maboko na yo. Nzambe na biso na boyei na yo ya liboso banyokolaka yo. Okangamaka mbula tuku misato na boloko pe batata na biso bakangamaka na ntina ya likambo oyo. Batikaki mabota na bango na mpasi banyokwamaki pona kobundela likambo oyo ya Afrika ya moto moindo.
mingi nanu basosoli te tina ya likambo oyo oete okitaki po ete okoka kobikisa biso na se na mpasi. Yo oyaki na se po ete ovanda na biso elongo na kati na mokili. Kasi bamindele bayebaki tina ya likambo, pamba te olakaka bango ete oye awa na Afrika. Tango bayaka awa na Afrika, bakutaki yo Tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango balingi kotika biso kimia te, po ete bayebi bonzambe na yo, ete yo vandi kati na biso Tata Molimo Mosantu. Ozali pe okozala kaka kati na biso libela na libela, ndenge mokanda mwa Tata Nzambe ekomi yango. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani, pona kosukisa le 15 novembre 2021 oyo e coïncide na mobu ya mbotama na yo, oyo okokisi 70 ans mbula ya mapamboli pona biso bana na yo. Biso bana banganga Nzambe tozali kosenga boye Tata Molimo Santu opesa biso nzoto makasi, opambola maboko na biso po tosala mosala opesi na biso ya botongi ndaku na nkamba Yerusalemi. Ba oyo babungi nzela obenga bango na mongongo na yo ya molimo po ete bazonga tokoba na bango mosala elongo. Tia kimia epai ya batata na biso oyo bazali kozala nzinga na yo, bazali na kati ya musala na yo, oyo tobengi banganga Nzambe na kati elanga na yo. Longola kibobola kati na bango, po ezalaka na biso pasi na mitema soki ozali nganga Nzambe na lingomba na biso ezali symbole ya kibobola. Or mosala oyo eleki bonganga Nzambe awa na se na tango ezali te. Papa Simon Kimbangu Kiangani, tia kimia na este ya mboka na biso, petambwisa Congo, RDC, Angola, Brazzaville, pe mokili mobimba na ndenge elingi yo. Tozali kosenga bonne collaboration na batata na biso oyo bazali ba gestionnaire ya ba paroisse pour une bonne implantation ya association na biso aepeki association ya bana ba pasteur esika nyonso lingomba ezali na mokili mobimba. Nde tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Fait en Kamba le 15 novembre 2021 pour la direction générale de l'AEPECI, Révérend Mondo Ntiante Mopatrice, président général. Tosuki Siboye na komba Tata Mwana Molimo Santu. Amen. Yande intino mintino ntino yenge sedi ya mvu sedi ya makanda tina tulombele kwa sedi eto Tata Mwanda velela paso tutela mana tokufanya
nyika moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda tusamba ensabu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki mateya na biso tata pasteur mutateya ki biso abandelaki na banzembo ya Yuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika ndenge topesa badate pa ya bato mpona botonge Yelusalemi. Bana banganga nzambe pe programme na bango bayebi yango nde toyeli tozosambela mingi kimia ekota na mokili po toyaka ndenge tozali koyela liboso misala ezali mingi biso bafongoleli nzela lokola toye toza na esengo bakotuna papa alobi nini papa alobi misala ezali kaka sala esilaka te. Bethlehem kuna na bayuda ezalaka mboka moke me lelo Bethlehem ekoma mboka monene sika nkolo Yesu abotamaka kamba ezalaki mboka moke ndenge tozotonga yango ekozala susu monene. Papa Kimbangu abotami awa akoli awa akangami awa zoto ekendaki zoto ezongaki susu zoto Papa Kimbangu ezali awa. Bapapa batikela biso programme monene banzoto nyonso totiaka yango na se ya mabele me Papa Kimbangu eza na likolo okoti osimbi na yo elakisi ke mabele oyo nyonso eza na mapamboli
tozalaka na bango nyonso. Ye moko papa Kimbangu, mama Mwilo, papa Kisolokele, papa de Alongana, papa de Angenda Kontima, bango nyonso na ba mama na biso bazala na kati na yelu seleni. Yango tolobi ke biso toza na chance na biso. Tokolukila bango wapi? Kakao. Tovane na bango esika moko. Etikali biso nde tobongisa. Eza likambo moke te. Eza likambo monene. Toza kolanda nde bilaka. Mukolo bakosala ke badeside bakuta yo na position ya malamu. Soki bakuti yo na position ya mabe okopesa forte epai ya nani. Miso ezali komona matoi ezali koyoka. Ekomi lokola lisese oyo bapesaka biso ntango nyonso. Tata moko na mwana na ye toloba mboloko sala na ye kolia bilanga. Batu baloni fo bakende kolia basala bo bale. Mukolo wana tata alobi totia motambo. Batie motambo. Mukolo wana bake kotala nyama ikangami. Atindi mwana kino kotala akangami wapi? Oya akangami na kingo. Botika ya kende na ye. Mwana regrete. Nanzala zala kinango. Tokangi nyama akende na ye. Melokola tata lobi. Atiki ya kena ye. Abongi susu mutambo. Akenota nyama kangami. Toujours azotinda makangami wapi na lokolo. Fongola yake nenaye. Fufu to kuanga evandi pamba eloko kolele zali te siko nyama yango. Atiki yake nenaye. Mwana regrete. Bongisa mutambo wana. Bongisa mutambo. Baki kotala babi akangami lisusu mwana kena tala. Ki kotala batala boye. Oh akangami wapi? Na litoi. Kamatai. Kola akangami na litoi ye wana bongi tole. Pasi ayoka kate. Bala boni tole libere ye. Kola akangami na litoi ekoki tole aye. Ba mimi ayoka kate. Matoi yango bachela biso pote toyoka kama kamu. Oya mabe totiki ya malamu tosalela. Pona ni sese wana Nzambe alobaka. Tata, mama balobaka. Batupe balobaka. Mayele bazali kopesa biso. Conseil bazali kopesa biso. Programme malamu bazopesa. Tozoyoka te. Pongo mukolo wana tokozala ndenge nini? Kola matoi yokaka te bazwi biso facilement. Biso tozali bato. Bikelamo ya Tata Nzambe. Totosa tolanda oyo Tata Nzambe alobi na biso. Mwana bakonkadre ye banda bo mwana na ye. Oloni nzete omoni na bo mwana nzete wana ezokola meza ya kotengama.
ntango eza na moke dresse yango nzete wana po soki ekoli bongo moya koadresse yango ezali te biso bato mpe tozali bongo mwana azokola ebandi kotengama adresse ye po ete atika banzela wana alanda nzela ya malamu po soki akoli nango ata olobi ata osala nini yango tolobaki na ntongo topaki mbango na mbanza nsanda Nkolo Yesu alakisi ye la jeunesse ya bana wana ndenge ezali tataki mbango alobi nakokoka te ati maboko mibale na motu aregrete devoir apesa ye mosala Nkolo Yesu alobi ata mibale te ya bangubeka mokili eza monene soki obimi oza kotambola Satan mpe atindi bisengo ya ndenge na ndenge bisengo Satan oyo atindi soki ozwa motema makasi te okoka te mona kokenda bisengo wana obongi nzela yango Nkolo Yesu aza kolinga bana mike soki okoli deja biso deja si tobebisa me mwana moke Nkolo Yesu asepelaki na ye azalaki malamu po ayebi ke oyo si akoli bizaleli na ye ezali mapasi Nkolo Yesu azalaki menase Nkolo Yesu bapomi ye alobaki yango bien ye moko Nkolo Yesu bamama baleli Nkolo Yesu alobi bomilela te bolela ngai te ngai nzete mobesu basali nga boye bongo bino ekozala ndenge nini mokili sikoyo eningani pasi liwa nani akopekisa nani akoloba nani akosala mpo bayokela ye 4e génération likambo ya tata nzambe eza koluka nzela mpo ekatama biso tondimi na biso tosambelaka tosalaka mosala ya batata na bamama wana mpenza baboti fo basepela nzambe mpe na likolo koyo asepeli bo tolandi nzela na ye na likolo tokokota boniboni ndenge mokili yango eza kotambola me ye alobi oyo akotosa ye wana yango wana biso bajeune papa alobi nini nalobaki tolata elamba ya sika ulato ya kala tobwaka yango kochange bizaleli tokomi na suka nzambe alingi akata likambo na ye tozala propre po tokota likolo teke balobaka ke na likolo moto moko ata moko nano akoti te ebongo tozalaka wapi babombi biso wapi likambo wana yebani soki totali Eliya alamati me akotaki te azongelaki na nzoto ya Jean Baptiste
kino baye koboma ye me bazali ya kobombana oyo likambo nkolo yesu asalaka amemi bayekoli alakisi bango sika petelo alobaki totya bandako misato awa tozali bato nkolo yesu alobi bango te oyo bolobi yango te tozalaki na bapapa papa mfuma alongo alobi bato wana bakoya tokende kozwa bango nyonso bakoya elakisiki eliseko ezali nkolo yesu yakoya kata mokano ya suka balobi mokili ekosamba eza mokili te me biso bato welela place na yo ya malamu po ete owumela na mokili nzambe apesi biso libela toye kotonga yelusalemi tozosenga nde bizaleli ya malamu oyo tokokenda ngo po tolonga mokolo wana mpo na lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. bika twakubika moko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Tata Simoniki Maroukiana, Mpumalongo, Mpumadiboun, Mpukata Jimisi, Kouveneme, Valantembo, Yéjiti, Yimoudia, Tata Simolo, Tukulomele, Watakapuli, Watakula, Jimisi. Équipe porte-étendard, à vous l'exercice. Compagnie d'honneur, à gauche, gauche. Pour les formations de l'honneur, musique.
tata ya mwana pe tata mwenye mosantu papa biso bana na yo tozongi lisusu lelo le 15 novembre 2021 liboso na yo nzambe na biso toza maloba te papa toyekokenga kopesa biso makasi oyo baliloba ekopanzala mokili mobimba mwana na nzambe moko mokati ya mokili mobimba asosola tolongola pongi na miso tolongola kikiko ezalaka na biso toyeba posa na yo tomata na nkamba topesa maboko totonga yelusalemi omapamboli na biso eya kanisa baboki na biso papa na mosala monene ya pasi opesa bango papa opesa bango nzoto kolongono nzoto makasi ete bazala bolembu te na mosala oyo biso mpe tondimi tolapi ndali ete tokolanda kaka matambi ya baboki yo papa pesa biso maboko pesa biso makasi tobakolemba te bandeko bazali mosika papa na basosiété oyo papa liloba na yo kaka nde kolembisa mitema na bango mpo baya tosangana tosala mosala oyo yo sepela biso zwa mapamboli nde yango papa toyi na liboki ya mbe oyo epai na yo mpona kosenga makasi mpe korenuvele alliance papa ya tata na bana na ye nde maloba moke tozalaki nango kombo ya tata mwana mpe tata moye mosantu yango toyoki ndenge mosengi alliance eza likambo malamu oyo koko abraham na tata nzambe basalaki tomoni ke koko abraham alongaki nzela wana ekela isaki jacob joseph akotela bango david salomon kolo yesu akotomaka te biso oyo tozokolanda ya bakoko na biso toyokane toyokana yango te oyo batata na biso bakenda baza lesemo biso tokontinue molamu okobosana biso te nabo merci nakomba tata mwana mpe tata molekapa ya koyoka ata obaye te papa tasalaka te likambo ya mokili moko moto ya moto mayele tika totonda maloba ya nzambe na biso na esengo nyonso na nkuma okomomisa toto okomba tata ya mwana mpe moni mosala sikonsinza
bandeko balandi to sisi po na première journée na biso ya le 15 novembre milulu epesama na bana baganga nzambe ya solo to pesi remerciement na maman Fifi Ndongala esika ya zwami soki bolandaki biso na bokebi bonso to sungamaki na ndeko na sima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli maman Magali Sunda nde tokutani mokolo mosusu merci.